Bonjour, bonjour, naba abonné, naba fanatique, nyonso ya Saratola TV. Bonjour naba tout balinganga. Bonjour naba base nanga. Ba base nanga balingana tanga plus ba kombo na bango ba Hélène HK Silence d'or. Ba Dominyengi, ba Clairette Mvoama, ba Kadi Mvoama, ba Lili Makaya, ba Liliane Emenea, ba Lisili Mbangu, ba les garages de Milan, ça va mes collègues garés à Milan, ba les garages de Milan depuis Italie. Ba Gege Mogroso les designers, ba Amelia Moué, ba la sponsor officielle, ba Elena Pemba depuis Belgique. Donc baza ebele penda donc ba base nanga ba Julia ba Mongol la lumière du monde ba Nicole Machuda. En tout cas ba mbote na bino un grand merci à Jésus-Christ mon Dieu et mon sauveur. Babi votre humble animatrice des émissions en ligne Sarato la carte qui gagne Joker. Babi Mikolo mingi bo mesana na full boss. Babi artiste o ayemba na nulle part azana disquete ane loko pété maka na succès na na l'argent répond à tout donc full boss bina filé ba bon séjour na yo depuis Point Noir ba lobby ba mesana na full boss bina filé bo mesana na babi simbi bina filé veut dire au simbi presse combien ba ebele donc lelo bongo toyambela bino mosaka lelo azo palola parlement mosaka répond à Mike Mukebai azo répondre à Mike Mukebai et mosaka azo parler sur réconciliation ya Weranson na Ferigola et mosaka azo lobela pon album na bango ya balle de match déjà toko recevoir ngo na 2019 awa. Toroye baba information c'est pas Mosaka. On se retrouve juste après Bolano Mosaka. Merci. Hello. Bonjour Saratola. Bonjour Mosaka Boni. Très bien ça va. Boni santé. J'espère na déranger oté. Ezaka ba fanatique na yo. Na batu balinga BCBG nde basengaki babite Saratola yambela biso pe Mosaka. Odiembela kaka. Ana sikisa papa chéri donc mutu ana sikisa papa chéri maka mutu benda madon so ba humble serviteur ka moi sikisa mukie quoi mais bafatika papa chéri basengi yo sana ngo mission ngayo. Boni basanga papa chéri. On a même ça 6 heures. Ouais, on a même ça 6 heures catholique na ega siko mama la couper mission c'est bon quoi donc moi osambela ape la catholique na ndo ya anga sa to ba komana bible ngai ya ona sambela te yo sambela te point. Boni papa chéri Aza très bien akataki ba studio pour la ya papa na biso papa Lutumba ouais lokola sito kundi de yango donc c'est bon l'activité tozongaki samedi tobetaki na cuisine en face ya malebo na Kitambo c'était bon dimanche pe tokina mariage moko tobetaki puis le 2 juin oyo tozobeta bongo na village Chetemba ouais na village Chetemba eza bala punda lomoka na yaki ba punda ra florel na punda chapeau polo do la punda faut tenir exigé to exigé punda nous avons le 2 juin na papa chéri après on a ozonga poto voici c'est le album la sopa de match pour bimano Osalika bien ngo soulever point à balle de match. En tout cas, tout ce qu'on comprend c'est comme si de wenge musique à maison mère na wenge BCBG. Bokomi na problème ya robimisa album mais comme ga oya lobe robwaka oya lobe robwaka mais album ezo bimate. Banda bolobaki ball match ti lelo ball match pezo bimate na ebité. Pas de match, sauf que Kebilo, tu lis à Marandé,
biloko tu mpe na moto ezwaka ata ndenge moko te bangome biloko bangome fe toka elemba nsima elamba mpe kabwami bamatembe mwa 2 minutes bodambe na bino donc album ebimaki ifale bima biso toza topréparé album leso calmement po fanatique aza kwa libumu soki etondi esui soki mpe yoki nzala esui donc libumu fo opesa biloko avec modération donc tozalaki bafanatique leso bazala mwa calme babini totravaillera na bango les matchs qu'on les veut ou pas. En tout cas, parce que la guerre en 2019 yango ezobima qu'on les veut ou pas. Bobanga te boyebi ke 2019 eza koyinda album ekobima ya kosakana te bobanga te vraiment. Ba chroniqueuse basoki 8000 mais yo banga moto te posalaka bolono bien. Ouais. Ko asir na yo zaka asir na yo. Si. Papa chéri après ça va biloko. C'est pas pour rien que l'album la marché te makozo la ndai kaka donc quoi ça ramasse nenga sala kaka pour après ça ba tu ba produit mo ba kitoko mboko yo bateki madeso makasi bazoka pongi wana te po soki toki te ba koluka yo soki beli bete ba koluko mais soki te kalma ça bien parce que c'est là ngai wana bano ya fata c'est te kaka logo ya mais déjà le son de kitoko donc pas à la l'aise to banga mutite chacun se touche les derrière et puis mutu moko alalaka libanda na ria za te nyonso okomaka che donc album ekobima eyala bato bakosomba yango eyala bato bakosepela nango abilata bato ozwe te bon tolandaki bongo Mike Mukebai na émission alobi ke atangaki 3 artistes musiciens oyo bakoki jamais kotravaille na parlement eza bongo Koffi Olomide, Weranson et puis JB Mpiana. Okoloba nini pona ba propos à Mike Mukebai? Olobi? Ndeko na biso Mike Mukebai alegaki na bémission alobaki eza na 3 artistes musiciens oyo bakosala na parlement te eza Weranson, Koffi Olomide na JB Mpiana. Okoloba nini pona ba propos à Mike Mukebai? Azali parler du peuple yanda wa ndoko na bango te ya pas na lingwala ne parler du peuple yanda wa ndoko na bango te ya vie na bango te aka wa mole na mona mona ba ko ma ba bango te ba so ke le bon simba de loza parler du peuple wa sa on va député so répondre ba critère au député dans la ka ako cha wana ya za na 3 mois député so za na 3 mois za na mois muke ko le bele te mono muke so zo ba de ba kolo so comment indoki donc azala poser yake ka sikoyo na pasane lo côté 100 jours il passé 100 jours dans la tia pour la te kufa na lingwala da pour le kufa na lingwala na tia wote voilà moi posé ba dozo na tumbula baba prêtre baba crâne bala ba kombo na mboko yo abana otata pour le kufa na lingwala il pas na 100 jours mon na 100 jours après ça il pas na 100 jours on a otata pour le kufa na lingwala donc moi to no sepela na la tia wote réconciliation ya Weranson na Ferregola esali yo ndenge nini? Na pas na plaisir donc papa le timba kufaki j'ai pour le courage ya botenga réconciliation na artiste tout ba yokana ouais balo ça ba featuring bango ko to ba featuring artiste makasi awa ba magic system nanga ba rekana ko yimba te boba oleka ba depuis ne oleka ba aside neni pour le la main la régie des autres ba revenir na mapam alors to ba na ko yo na biso moko na moni ba misetu ba moko ka ba photo ba misetu ba moko kutana ka présent na présent ferete ba présent tout ko le bolingo moko etie na moni peut-être je n'ai capté donc voilà le ba moko ko zo la taka pela na c'est pas la taka na senga ki yango ba pekisa to kutana ba le solo là et puis la yo ki yango trop na sepeli na tena ba internet dans sepela moni qu'est-ce grave ba ina problème avec rédi na moni ba kutani na malutumba donc na moni ba belé namona ba photo ba artiste belé on mona il faut ba la kanda bazo bana sara to ko la kanda te so le tigre pe kanda biloko yo ko la kanda bazo kola est possible mutu na kanda mutu 15 ans to ko la kanda pour la ni to ko la ya mata sumbo ato nya me kanda ba boko la gete comme les artistes so ba ko la kanda alors la senga ki ba pomango namona ba to singa ba sepel na idée nanga ndeko la bango to kapala na
un message à capter, un plaisir. Ce qui fait à coopérer la vie dans une zone. Ça le lendo, wenge, pas l'angela qui toi qui toko. À partir de la vacances, à Congo, c'est pas la bango, voilà. Merci beaucoup, Mosaka. Toza na début à journée. Toko zo penda ton mingité, mais moi liloba na ba fanatique tu ya wenge muzika ya BCBG. Na lingi bango mingi. Papa chéri pas lingi bango mingi le 2 juin, moi punda la linga la lati bozo. Torozala. Moi punda atala la dia ba patron mais c'est pas mon gata na tomola ya na. So pe za to destiné ta punda on a trigo ya kaka donc le 2 juin anniversaire papa chéri za bongo bala punda na flèche de mana bengi ba fana tik tu ya papa chéri to kutana kuna to yepe so ozala ça so bien. Na ozala. Ce qui peut y ça so bien. Merci. On a profité. Après sa tête, elle m'a beaucoup banque, papa beaucoup. Il a tibélé ya mort. Tout boli à ta mort no quitté tête la pese mbote belé. La pese oui la bena. Avec Pierrot ta beaucoup bwana. Mais c'est le propre là ben nous là pas bitomba là doit faire petit papa chéri va mettre qui sont mukadi. Ba tout toi papa chéri, vraiment va conseil wana, après déjà li maïmo na sauver ma billet. Vraiment va conseil on est aux allo lendo le parce que nous allons battre le rappel biso numéro là que changer 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 donc voilà merci Nengo Pasaki Nanga. Merci beaucoup Mosaka, bonne journée à toi. Pareil, Massaratola. Merci.